weekend ezalaka bana kin bana Congo mbote mingi na bifile bina filé te wana komonga mo na benga ye bifile parce que au beti malamo na filé na personne ba mbote belé mais yora na ko na yo 10 match via ta transport na continue na oswate na pesi mbote na pesi Eric Mandala mbote boss Richard mbote na pesi ba mbote na Jeff Jadi le teta Maman la reine mwana mungala cimenterie ya béton voilà sous les bengo docteur sous les bengo te bon ça na loko na se pele la makasi ya sous les bengo ça la différence bana Suisse bana Poto bana Congo Brazza na kosa binote ba américain boyo kaka biso yeyo bakisenge na kosa binote oui ça la différence c'est la différence na Poto oui tu na comme docteur oui oka comme docteur en français oka docteur Jadi le teta Eric Mandala et en français il y a pas sur bola na Congo précisément Kinshasa tu na ce comme docteur comme docteur aura mon docteur sous les bengo aura comme sous les bengo on dit matin la différence oui et là kama singa pelenge singa zoto avana ye mishawa na ndo kacha pesa kabla makala nanga et là kama singa to na kacha na moni benye wasanini mutu kama ka DSS ndo ye vitise tudaganye ute baya kakacha babele litozi musuni bamona ganya watema ndo popola maboko nyewa tali ya kese longwa biso nyama kala to kemba et là kama singa pelenge singa zoto la débordement de la conscience de la subordination de la manière pindiskiller. On a vu excusez pour notre gros mot français. Tanga pe Tanga. Oui. Ah bon? Ndenge tozawa. Abakisenge bana baba de chèque de la classe. Biso ne batay ba pesa biso bango. Musala na bango. Baba te zoba likola zoba. Merde pesa nini zoba likola zoba pesa nini? Baba zentu abakisenge. Yango. Vraiment, ami, maman, donc c'est Royinda, balobi news de Kim Bileng nango yango nulle part ailleurs, toujours sur Libanga TV. Donc abonnez-vous massivement sur mes deux chaînes, Libanga TV et Canal Future One. Vous aurez toutes mes émissions, en tout cas balobi Bileng ezanga nango lipasa quoi. Betima c'est moi zanga rapasa la mino musala voilà. Dans toujours na ba les Américains du Congo, balobi l'honorable l'ingénieur Dave Mubama balobi to fula bango bolanda bango bo soutenir bango pour bala besoin ya ba soutien bango baloba ba kale sote mais ba soutien ndega balobi ba soutien na raisonner sur mukolo mobwe non le kanana ngai non ko betonka moko oui non kenenanga précisément na sandu na mutu kana mataki ponga na kakiriye na muni papa mo bota mulaka mabobwe mama nanga na le papa azando kite na ulandela yetu matina mutu ke papa na maboko kabwe asokene maboko kabwe to kite na mutu kaboye précisément papa ona komi kokota nzela wakading ngape mbala mona lobite so na tiki papa bo star muso azando keke boma batu ba ese maboko ne simba ka bongo ese mutu musute aso continue asokene maboko kabwe maboko kabwe akomira bena na tune papa depuis mutu kana moni otamala mabobe qu'est-ce qu'il y a aisango témoin nanga oza mesera soutien mama bina tinenga na sombela ye yango na tsaki boye yango na komi nango yango na pe biso tozana posa ba soutien ba kale sonte soko bosa no tata boye yesko yata mone mabobe me yotamala maboko kabwe orema yo fotamuna yo pe idol na weza abulanga ndo bon ngai idol na ngeza bango ya bato akala po biso ne to lamusi makambo yango pona tango akala isalaka bango to ba batiki ale bato théâtre baye do to bato théâtre baye bato boye bazaki te yango biso pe to profitaki na sima yango biso to profitaki na sima biso pe to lamusa makambo yango biso pe to salela boye tellement na rabinote pour lelo bato ba mona fosa olanda kaka vie de loin olanda kaka ba sudiata ba saisa be sobe me bino bokelanda batakalo bato pe dia ba kufa na ba bulanga ndo bato kala wana ope bando sepesa bato na ba jaro badanga babangobo ba wana zaka sera tangwa kala mo loko to tshaka po section na mutu po section mutu atala amona ke ba oyo section me lo section ka maloba po tato loba ne solo to beta ne section mutu o zaka pona tanda so esimi ke njamba songi kana nje shena libanga fiti
et Simba na Libanga TV et Simba pe pour biso to ya lelo to ya lobby pour ba comédien ja lelo de baza ba sai ba koko ba sai be so be ba video loin wana tama kala pesa kama ngadia de bo be ba saka ya lobby nango biso to ya lobby lelo to na travail so que si biso to ya lobby nango da weza ngora pona na tanda ko sexa pona uzaka mbongo. Bon, boulot na biso penape ezala repas ko lote ezaka pona au sexe. OK. C'est bien répondu, merci beaucoup. Nazongeli pe Masolo et boile monde entier mais bande konyo so bazolanda biso. Est-ce que bo se rappelle tant surtout ba comédien ming anakin ba genre bazalité il faut qu'on se le dise, il faut ba fan ba ba biso ba ba surtout auto lo ba auto ko sa tête lo makamboza rien que la vérité. Est-ce que vous rappelez tonton au fan di botali na groupe na mona Micho na mona ka na groupe esobe na mona mu comédien moko tourna ka na mona to sala mo loko mo pour pesa mo force. Est-ce que vous sala en pe to sala en ndeti comme exemple ndenge total la groupe nani la je sobende to mona ba vient so ba jouer ba vie de loin to mona ngo te bino plus na babar ne bokena ko sexa to moni kutunde l'honorable l'ingénieur Dave Mubama le papa de Joyce David na binisi bino na monde entier na internet monde entier batala bino kala pete so nzamba pese na mama koki kala tete ofisa ba na biso. OK. Honorable tchabiso maboko azawana na yope mama otika biso te ndebo mona biso bola na ki mwana mukete mais na kati njoto bokono ndeto zabwe. Voilà. Et ça le c'est ça me doit tellement moi qui m'écoute tellement qui était tel qui me colle ndeto abwe travail za kati njoto. Tout ça va travail au moins mko la vaille là ubali ubu c'est tata mko yoso tuna ya ubani bo c'est ça ngande nga tata mko lobu so ke bibia bimisi mi yola mai ya lumba itangi nango onji matie mama nanga et boye basolo voilà bete mo lo mo boye c'est pelisa Sœur Julie Mindele na Suisse et c'est pelisa la joie Amado Pichuna na kata France et c'est pelisa Tommy donc na katia London et c'est pelisa mama Katiba Kisa donc na katia Kinawa et c'est pelisa Yanowe Kikani donc balobi mon beau-frère Nakasa London ainsi que moi Sinae maman Titi Kikani ainsi que Noëlla Victoria. Hello everyone, I kiss you so much donc mes friends wa baninga nanga c'est pas ça pour balinga bajaro trop honorable na pesa bambote ben honorable honorable landa du solo soko zoyeba te makambe chante j'avais février mars avril et comme na chiba jambo itima ngati bebe mutalala okonti mate ndeto honorable soko linga beta yo akobeto lela na français oyokaka nzambe nanga yawe Seigneur Jésus mon père nzambe nanga yawe Seigneur Jésus mais yake pa biso mabola ndeti ye azo moi ça peut être le bon combat ta oyoka kolela neki yake nyoso oyoka ya wina boya ya ulikoluka te comme famille remarqué oui le bas du touma voilà ce sont les sobeng na français spéciaux oyoka bena shawarma hamburger l'homme ce sont les sobeng na ngale bangsio oyoka bena liboki mbika miku oyoka kombo tale loka kolia ondo limbondo na limbondo ponja madesu ya musaka. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Un dernier message na bafando ba CP Kolanda Bino, o balinko soutenir Bino, nazui 10 match poto kabwana pe bambote o bané numéro de téléphone. Bon, na rolingana o bané numéro de téléphone na biso. Tozanga na numéro moko. Sobo lingo tindela biso sala nini soutenir numéro ya kamoko. Ceux qui s'abonnent na chaîne reçoivent biso plus facilement mais numéro ya moko 082 79 13 901. Bon, on a payé les sous mbote na bana Congo Brazzaville, na bana Suisse. Voilà, merci beaucoup. Bana France, Papa Noël na payé mbote na Londres. Londres. Président venu le Koussa, Mama China, bébé Tona Katia Zaba, Maman la joie Amado Pichuna na France. Merci à eux qui a popé numéro. Donc il faut vous sentir. Appelle Kota Western Kota, moi code Kota. Et au Sabino qui tourne ma casse. Voilà, yaya, bambo topé na banane pour tourner na souka. Maman, bon, pour le moment, je peux s'emboîter n'a pas. Maman Fife Lenga.
mama pasteur mutasala biso pe tozala mwana mabondeli yango bomona nzoto bokono apesi pe na bosanité banga la kisité banga kisité nzoto bokono nte toza boito ba chrétien tosambela oui après na bosanité na pesi mbote Jérémy Mobala Benevulisa na kata Selemba bambote belé et Génier bambote belé. Voilà. Merci beaucoup Yaya opesi banani bambote. Ngaba pesi mbote na président Dani Kasia na bosanité Cédric Ndongala. Mutasala biso na lemba super. Dani Kasia kota boutique mbote na yo belé na bosanité bébé Joëla na bosanité surprise Kafulisa mbote na yo pemeni ya serre d'Orcas dans mbote belé. Voilà. Merci beaucoup. Merci, that's all for today. See you next time. Thank you very much. Merci. Ciao. Le chien à quatre pattes, mais il suit un seul chemin. C'est par cet adage que nous débutons cette belle émission News de Kin avec moi Betty Masengo sur Libanga TV et Canal Future One. Balbi, il faut la kaka. Na Libanga TV, eza kayu, eza dédicace. Na Libanga TV, il faut la kaka. Il faut s'abonner kaka avec moi Betty Masengo, la belle, la sublime star, la journaliste internationale et professionnelle. Je suis là pour vous tenir compagnie, pour vous servir avec beaucoup de joie, beaucoup de plaisir. Welcome. Merci beaucoup déjà l'ingénieur Dave Moubama, l'honorable, le papa de Joyce Davline. Coucou à vous, coucou aussi à la joie Amado Pichuna, l'hymne national, maman sociale depuis Paris. Babi bazoignon son à Paris natikeli bango batikeli nga kaka la joie Amado Pichuna. Babi moi sur à soutenir la fondation Betty Masengo. Il faut oumer la fausse à la kaka. Serge Luminel, de gros bisous à vous. Donc le bianga ya tanga. Donc I kiss you so much. I love you. Serge Luminel ainsi que la joie Amado Pichuna. I love you so much. Merci beaucoup déjà ma maman chérie, maman Katiba Kissa. Je suis avec les Américains du Congo, Balobi Libanga TV bilingue toujours. Donc Canal Future One Balobi donc Yangonde Makambu et Gogo Mkolo. N'est-ce pas ma vie? Babi moi c'est qui te commence à mbinga moi ça taille babi toujours. Donc bon sangalaka force ya Libanga TV bagagwana et c'est Pelissa Batou. Donc j'ai dit toi la naturelle. Marcelo Wewa, en tout cas de gros bisous à vous tous, je vous aime bien. Ezara Rababi le kumu ya Canal Future One, le kumu Libanga TV avec Bastar na biso wana po biso awa ndezara ka wake on wake musala kaka nde nazana les Américains du Congo balobi lelo siko ba elinga vraiment na tenue de scène et héroïne de la manière plus. Ah bon? Est-ce que c'est pas comme moi français? Ondi maté o bosa ko mono ko mona yedi sa match mwana bota magina ndako ba sosa kolina ndako ya mabata yesu tu mwana na nzambe ba bokolena ndako ba meme menga ba bokolinga na ndako mabata esani tinde bo mona nga wa nzambe asala ngate bisima sima ange nde bimisanga ondi maté oui ondi maté. Merci beaucoup. On remarque babi oui que ba fan bon c'est pas la bino babi o babilo ko ba papa danga abulanga no na no linga bango fort comédie wana ligoro donzenze. Est-ce que vous ont dit c'est on lisuso na tambo ndenge ni eza ambiance mama elo wakala se bunga ki yango biso to pesa on so elenge yango wana to luka on bela to zongi sango disa machaza masola za na lituma bébé buchu to ze belé. Oui. En tout cas, merci beaucoup. Obi une émission tout ça là qui bozaki vraiment na teni na bino bato ba moni bilonga. Oh bano benga bino kuto abi les trio yo. Bato maboke les Américains du Congo. Sikoyo boye ce qu'on a ba teni na bino na penza o penza so muto otala bilonga bino abuka nika na oseka mbala moko. Mais obi ke bato ba na biso mais kana koyebisa bango surtout na ndenge yo joa kawana est-ce que so ba longoli yo biloko nyonso batiki osiko batio awa bazuka comédien moko boya ta wewa batie awa yo okoka ende chiyo mama ndo zabwe mutayi suza moi site balongo yo kabelo batiko kovo batiko na kilote babiso jouer ko le moi so ko jouer ma casse na ngai so naza comédien non jouer ma casse yali kamba don spirituel ndabwe atana za na scène atana makiete pampa comédie biso de ça la comédie te comédie nde et ça la biso voilà la plus la bébé Buchu lituma yo binini
pour le sexe bato za maloba pour ezango dessin pour ça dessin za kito za baba mtu mwa seka pour sekeza 1 minute we baksangane za maloba yangwana to sala we to sexe mood atelo ki normal to jouer dans les américains par Congo isoye précisément Ah, précisément les intouins. Ah. Yango. Oh, 10 à match. Elle est capo, elle est retirada. Oh. Maman, kobomba pende ça ma bé, parce que ceux qui n'a bombi mingi monter mes asandouté. Voilà. Ah, Nzambe. Pambola bana Suisse. Serge Julie Mindele. Pambola bana Suisse. Serge Julie Mindele. Moni bisone tout ça le roi bamai. Ata le lote lobite ozana posa na biso. Ata ko bosele to ozana poso sur la biso. Serge Limindele, ba gros bisous. Oui. Oui, bien auto comme la WhatsApp tout de suite. Aibi donc en craqué elle que la biongo betima se reçu bateau wapi Serge Julie bango numéro na ya pesaki donc bandela ngo lisusu pesango a combien na WhatsApp 82 79 13 900. On est dans vos missions 901. Maman Julie, on maîtrise à terre. On maîtrise à terre, tu l'es là. Tu vas dire ici, il y a 82 79 13 901. Donc 082. Il faut tout ça en plus hein, pour voir dans le monde entier. Plus 243 82. Après 79 13 901 donc ce bobengi aux une l'établissement na suka le nom ça ka comédie na plateau et le nom l'excellent le monter le nom émission ya comédie na katia plateau news de kin et donc babi serrez bien vos ceintures parce que bientôt nous allons décoller hein avec Betty Masengu donc babi za royinda nazogena nous babi muto masolo obi na mono pe na face ya abulanga ndo ça songe remarqué qui songe tina plateau boya songe news de kin apa kan émission hein donc biso tonga ran émission pour na ba fan ba Hollande biso ba sepe kambo ya musala mde et puis si pe bana Congo toto esabino bina filai ba sonje mu botia tembe bina filai bisa sonjembo penjemba ngo d'ici d'ici Oromona Montalia ka déboule Otuni est combien na Sonia Lobby déboule élève du maître Maman oh mamie maleweza compliqué yoga kokole yo Mama Julie Mundelo za yoga bana zaligo ya Fatinanga zaligo ya Chichinanga na monene na ye baka president mboka na monene na ye zaligo ya Antoine Tshisekedi zaligo ya mokonza mboka tanaka mutache classe ofele honorable na betela oli solo moko mama na Suisse na kosa yote landa li solo tozalaki précisément na Fikine mama mo baolela kwa $600 ngana mutema na ngama wana bandako lera wana etake les américains totali biso ba américains bato mbongo belé na lobi oh non mama kwa $600 na libanga TV toza bato mbongo na sala ka kuna ba pesa ngambongo na chaque fin de mois na batu na ngana boka ba fina kanga mama wana za kuleka azolele ngamtema na ngama wana bimi $600 na pesa ka mama wana te na pesie mama wana betito azongi na moni mama continue sur le oh na tunia mama zolela nini $100 no da na pesio nataka mama continue oh mwana ngai na olela $100 au pesinga na ona kwa isake ngesa $200 Bon, vraiment. Donc, ma vie, on remarqué, Laura la plateau, donc, la bigra déjà pandi, déjà boukaninga, donc, on remarqué ma vie, on remarqué, j'ai dit, toi, Elenio, la news de Kin, nulle part ailleurs, donc, honorable, l'ingénieur Dave Mouba m'a remarqué, donc, en tout cas, des gros coucou à vous,
Serge Lumindele na Suisse, l'agent Amado Pichou na kati ya France, l'hymne national babi Tommy na kati ya London, hein, donc on remarqué, hein, donc de gros bisous à vous. Mais ils ont les locaux moko bande koboso landa biso nasana ba les Américains du Congo na kati ya plateau na biso News de Kin monde entier Zolanda biso awa pe na kin ba Olanda biso partout dans le monde. Et dans les locaux mususu batu peut-être ba yeba raté. Obi tango bo fandara boé Mutusu a s'inspirer kana na nature, mutusu a s'inspirer pe tango omona muninga osale loko epese ba inspiration. Sosko bino bo s'inspirer nani? Biso to inspira ndeti bakolo na biso ndeti osa ndeti mutumo bwa beti lisolo yo jite na zifisha na lisolo beti ngana ko clean ndenga ya bongo te Epona boko mokota na koyemba mutu ayemba kana izaka esobe hein na ba biloneta ba comédie à part ça il pas te mais sobe nous sala en plus azwinze moi musicien moko bongo licence ko na kata comédie mais bina file mutayiba njembo yeyo les grands musiciens disent à match élève de maître mais donc ça il faut porter bina file plainte hein. Kolo njembo yeyo apesa bina fila bitezwa njembo yemba bina fila fini kolo njembo yeyo c'est que yo liaki bina fila a libérer que moi Mikel bon na pesi no mbote na yemo bina file oyo bana na yo oza komona 10 match